Mbote mbote. Kombo nanga Naomi. Naomi Osania. Ok, na yena entreprise nanga. Kombo nango Elubu. Elubu eza société moko ya ba épices. To produisaka, to transformaka pe ba épices. Na ba catégorie ebele, en poudre, en pâte, en conserve. Na ba assaisonnement pour na biloko na bilo. On a village des opportunités. L'oni nous osela. Bon, bah opportunité, hein. Bah lobby village d'opportunité, donc bah opportunité. Naza penza na posa elubu eye bana elubu et produire plus. Donc nazo zila ba opportunité, bah partenaire bah sombelanga bah machine industrielle pour augmenter production nanga. Donc tozo zila bino boya ebele toza awalelo tokoza la pe lobby. Donc tozo zila bino boya bosomba pe ba épice na bino pour l'encouragement. Merci. Oh, yeah.